susu makama ndenge na ndenge na bolingo na yo obatelinga. Vérité bandeko epesa mele bana ngai ndeko na bino frère na bino l'impresario Joachim Zambwana na banza na poko elelo yo nazali ngai moko te comme bato osili koyeba ete nazala toujours accompagné na Maman Annie ezali activiste na bino. Torapelaka toujours barole na biso epai na bato parce que bozo risque kokende koluka na Bible to na niveau ya église et puis boye kokuta mpe batitre na biso ezali kuna te ekembo koyi komituna na bato oyo batitre bazali nango euti wapi to bazuli yango wapi. Impresario elinga koloba mutu oyo azali kopresente likambo en fonction ya une équipe oyo kozala ya recherche to équipe oyo kozala ya bato bazali ke bayokani likambo akende kopresente yango quelque part me bango nyonso bakoki koloba te baluki mutu oyo akoki koloba na place na bango nyonso. Ndenge moko mpe kaka l'activiste mama l'activiste elingi koloba nini lisusu ezali mutu oyo alobaka na place bato baza na minoko bakokoloba te bato bakoki koloba te. Pourquoi? Parce que yo ozali korepresente makambo ezali koleka na société na biso epuis bato ya courage nyonso te bayaka mpona kobimisa oyo ezali ya koboma to oyo bato balingi balobela bango kasi baza kokoka koloba yango te. Émission ya mpoka lelo na banza tozali kolobela nini lisusu mama Ani? Prophète émission oyo ezali très sensible. Pourquoi ezali très sensible? Parce que makambo oyo tokolobela awa personnellement tango nasalaki to tosalaki ba recherche concernant basakoli ba prophète tozalaki na intention mususu ya comment tokokumbela émission oyo na nini tolingi kosala kati na émission oyo to nini yango nzambe alingi tokabola kati na émission oyo. Kasi tango tozali kocontinue ba recherche na biso eyai komona na ete eza kokende na kote tokoki koloba ete peut-être nzambe alingeli yango bongo te yango wana tokoki koforce makanisi na biso te tokoki koforce ndenge biso tolingeli yango te mais il faut kende ndenge oyo bamosusu bakoki koba ete molimo santu moto alobi biso tozalaka mpenza presi ya koloba teke molimo santu moto elobi bongo mais tozali mpe quand même capable ya koloba ete selon barecherche tosali tomoni ete nzambe alimbisa biso mais tomoni ke ya solo ekoki mpe kozala ke nzambe alingeli bongo ke émission oyo ekenda na angle oyo tozali kokumbela yango na mpoka lelo oyo. Raison tozali kobenda bareserve trop mpona koloba ete molimo mosantu moto alobi na biso bongo c'est parce que tozali trop réserviste pour ne pas dire bamakambo ezali ke euti mpa na biso mpe ekoti kati na seke tolobi jaki molimo mosantu alobi yango bongo na kati toza koloba ete selon biso Paulo mpe asalaki bongo ntango nyonso te Paulo azalaki kobeta tolo ke molimo mosantu nzambe azalaki mpe koloba ke selon ngai yango wana biso mpe place wana totelemi na mpoka lelo ke makambo mingi ekoleka awa ekozala mpe selon biso. Donc tozwi charge na yango mpo toyokisa molimo mosantu soni te mpo toyokisa mpe nzambe soni te mais tosambelaki na nzambe apesa biso connaissance mpo tokoka kososola mpo biso nyonso mpe tozikaka mbala ngo parce la vérité après tout rôle na yango wana ya kozikisa n'est-ce pas ezali mopanga. Mama Ani olobi te tokolobela baprophète yebisa biso que signifie prophète d'abord? Bon, prophète ezali neti un voyant oui l'homme de Dieu porte-parole, serviteur de Dieu. Donc, un voyant, l'homme de Dieu, porte-parole, serviteur de Dieu. Donc, quand on parle d'un prophète, on dit un voyant. N'est-ce pas? Il y a un voyant. Qu'est-ce que signifie voyant d'après? Comment un prophète a eu que c'est un voyant? Bon, prophète a eu un voyant neti ba prophète o bazake amoni likambo neti likambo oyo ezibombami na nsima mire bino bozomona ngo te me ye amoni yango likambo oyo eza na nsima na se ya rideau bino bomoni yango te me ye amoni yango ayebisi bino ke likambo oyo donc olinga koloba te likambo oyo mokili miso ya bato bakoki komona te ye amoni likambo oyo bato ya mokili baza na connaissance na yango te ye amoni connaissance na yango n'est-ce pas? Est ce que na Bible place ezali oyo ozali koloba te likambo eza na nsima ya rideau mais prophète ye amonaki yango déjà ezali mais tikani nokoki kopesa biso oyo eza kofunda ete likambo bato nyonso baza komona yango te mais ye amonaki yango parce que c'est un voyant. Bon ezali mingi neti na oyo naza nango nakokopesa neti ya roi Saul asalaka masumu na ye ntango asalaka masumu sikoyo alingaki neti akende kosenga bolimbisi mais alingaki akende kosenga bolimbisi epa mosakoli Samuel sikoyo mosakoli Samuel wana akomaki deja mobange
akomaki déjà koko et puis akomaki avec sikoyo ye ntango amoni alingi okende kosenga bolimbisi asalaki nini azwi maske alati amibombi elongi mpo mosakoli Samuel ayeba teke ezalaki roi Saul sikoyo ntango akendaki yebaka mosakoli Samuel oyo ana mutabota ye ana na penina boyebi histoire ana na penina donc mama na yeza ana donc mosakoli Samuel wana tango amona kaka ye amoni ye ndago yebaka azalaki déjà aveugle mais amoni ye déjà yebise oh Saul pardon Saul mpona nini ozobombama yo kanisi nga namoni yo te mpona nini ozolata masque okanisi nayebi yo te nasi namoni yo déjà soki okoya ya kaka ndenge ozali comme ça oyeli makambo oye kosenga bolimbisi ke obombaka nasi namonaki yo déjà donc nde wana nakokoloba wana en tout cas mama ni merci mingi na kaya ya mosakoli Samuel osili koloba olingi koloba ete marqué azalaki aveugle mais amonaki déjà batriki wana sinon ke fala ya neka dire parce que yepe Saul ayebaki déjà ke nani mosakoli Samuel azalaki aveugle donc pourquoi keneka direct te depuis donc wana mama ani merci pona ka oyo osili kopesa kani ni soza na wo lobete mosakoli to prophète awi ko bengama l'homme de Dieu comment un prophète awi ko benga sika l'homme de Dieu. Bon, oyo asali miracle, you know, l'homme de Dieu oyo ezaki asali miracle, et puis ye te mutu amibengi l'homme de Dieu, mais mutu oyo asali miracle, abengi amoni penza likambo saleli ye, amoni yango penza, et puis abengi ayebisi yo penza yo ozali penza mosali la Nzambe, ozali penza l'homme de Dieu, ozali penza, hein, vraiment l'homme de Dieu. Donc ye moko l'homme de Dieu si je comprends bien, à se présenter côté nga l'homme de Dieu, mais mutu ye moko peut-être na ba fruit. Na action na likambo esalemi atali abi oyo mutu nyonso te pas n'importe qui akoyi kosala yango ya solo il faut ezalaka bozalaka mwana na Nzambe to l'homme de Dieu kaka yango wana likambo esalemi n'est-ce pas eza bongo neti nakokopesa exemple neti femme mama oyo veuve na prophète Eli. Oui. Donc prophète Eli ntango asengaki ye apesa ye farine you know apesa kolia po azalaki na eloko moko te azali na kafi mwa farine moke po alambela bebe na ya kolia mais sikoyo prophète Eli ayebisi ye ke naza na nzala apesanga biloko ya kolia sikoyo ntango apesi biloko ya kolia le sikoyo ntango aliaki ayebisi ye ke lokola opesanga biloko no nde biloko na yo ozalaki na opeka yango na le ndako na yo kozanga susu na biloko ya kolia te et puis ntango akendaki kaka mpe ndako ya mama wana ezalaki su biloko ya kolia te et puis moi deuxième fois ntango azongaki su mwana ya mama ngo kaka ya veuve azalaki na mpasi ya kokufa donc azalaki kokufa. Et puis prophète Eli asambeli mpona mwana na abikaki na liwa nde mama wana nde ayaki confirmer yebisi en tout cas na makambo saleli nga ti est l'homme de Dieu ozali penda l'homme de Dieu. Merci mama Ali mpona kaya ngo lisusu que donc olingi koloba ete un homme de Dieu ase présentaka na miso ya bato te pour dire que nga azali l'homme de Dieu ke biloko mingi tokomi na société yango émission na biso ezalaka kosala sarclage ezali koya place okomona mutu ye moko azali kosevanta binika na miso ya bato ke nga moi je suis l'homme de Dieu. Mais avant tout ça, comme on a été, on démontrer à travers Matthieu été partout mosali ya Nzambe akendaka jamais à se présenter à l'homme de Dieu. Tika batu bango moko baye baye ozali l'homme de Dieu. L'homme de Dieu ezali ba kete koza kolata batali ke asa l'homme de Dieu. L'homme de Dieu ezali pete ke na bakola ba nini tout ça to komina mo partout on na balabala mutatiaki kolar na yek babenga ete yaza pasteur. Ataki mvoela qui ba yango ba scribe na ba pharisien kole so disqualifié ki bango ke biso tozali ba l'homme de Dieu. Un homme de Dieu ne se présente jamais. Un homme de Dieu misala na yo, fruit na yo. Eh, nasi na mona mutu dans l'homme de Dieu va presser qui vendre comme l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce que les kamasala qui même les hommes de Dieu ko ba koki même ko sala la moté. Et nous ba ke ko sala l'homme de Dieu, mama ani merci mindengo le bete ezala ka comment na elongité. Mais il faut la démontrable. Merci maman Anina. Yoki olobaisu comme un prophète, c'est un serviteur de Dieu. Comment un prophète a eu un serviteur de Dieu? Parce que tout ça comme on a été quand le mot prophète, mais tout ça pour signifier au quatrième mot, n'est-ce pas? Qu'est-ce que signifie un homme, le prophète ou bien prophétesse? Azali serviteur de Dieu. Comment? Bon, oyo na zana ngosiko eza ya nani? Troisième ona kokoloba oya.